notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà bandeko balandi ya Info 16 mbote na bino esika bozali musala na biso eza ko servir bino nakansa émission oyo ezo za la tourner na se ya mbula do mvula ezo beta mais biso tozo tourner émission bambouteillage partout transport pasi mais tozo sala yango kaka pona bino bandeko émission ya batu ya mayele batu ya bwanya ebandi benga bandeko oyo bazana no connecté te signaler bango bolobaki ya yebisa bango ke émission na biso ebandi yebisa bango émission ya batu ya mayele ebandi na émission oyo invité spécial na biso ezaka papa Wasambulwa na ye toyeba ko décortiquer to ko solola to ko pesa ba détail ya makambo oyo ezoleka na mokili pe kolobela bokoko na biso kolobela bonzambe oyo ya biso bonzambe oyo ya biso yango nde tolobelaka yango nake kopesa ye mbote esika azali mbote papa Wasambulwa mbote papa nangai bien habillé hein? Na lolio papa nangai oyo zaka kofinika nzoto mais kitoko matondo mingi na moni pe teinture ça va teinture ça va te nanu penza te parce que batashi ndenge salaka ngai wana nanu esilité batashi wana ntukana esilité yango na luka nini moyen nyonso parce que eloko esalanga penza makasi botana kotaka losambo moni ozo sokola penza maite ozo chata mwale moko te ko bongisa poso sikoyo na moi na malili donc bambo mandenge bimaki nga nelongi ko parce que nous singa ba tâche donc déranger donc na zakutu mutu moko soki nazalaki mutu ya soni na kokoleka na miso batute na émission boy ezaka kapona ya kapona kola kiselongité malobande oyo bapesi biso panza mipunto panza sango yango moninga na zoya soki pona kotala pona lolenge na ngabo moto na maigrissement na ndenge na komba tâche na koyeko yate. Voilà papa Wasambulwa avant to banda émission na biso à la coutume ndenge tozali na coutume na biso moi ba mbote nanu na ba couple oyo olingaka mingi toloba matondo mingi na ba couple nyonso na lingaka bango mais bango siko na tanga ka bango po bazalaka ba couple oyo bakangami na bonzambe soki likambo mwasi na mobali ozo comprendre ba couple nyonso na lingaka bango kati na lisanga bolingo na lingaka bango na ba misusu oyo bazana na dehors ya lisanga bolingo na lingaka bango mais nde siko ba couple wana bazalaka mingi félicité soki tosali émission to mateya koti parce que oyezaka émission mateya faut bakota na YouTube abeti lisanga bolingo mateya bango so balandi mateya na YouTube surtout papa Piana na mama Bombolo na papa Malosa na mama Basala donc soki émission koti to mateya il faut ba kutu mikolo pa Malosa mo compression sala biso na téléphone ngana kokota ya bimi boy mais papa toko solola nazana bino cœur ozomona siko bango ba posaka ba question au senti pena ke neti papa Piana na mama Bombolo toko banda 1 heure to 6 4 heures 5 heures pour papa alobi papa to sololi ya mama pesi ba question papa ozo senti que batu pour balbi vérifier ce qu'on attend dire au moni mutu musu ayoki ye a raisonner na ndenge na ye ayoki mais ye a raisonner na ndenge na ye oyezali yango te vous comprenez bango siko bazaka ba yoki basape na mayele ba médecin
mwasi na mobali. Ah, bazala minganga. Ah, minganga. Donc itango ba yoki directement fu ba benga ba vérifier point par point. Ozomona batama ndé bazalaka. Yango baza féliciter na sens wana na sens mususu penzate. Donc ba provaka ngai ke bazolanda bonzambe oyo. Voilà. Ozo comprendre. Na papa Lukoko Mwamba na mama Sunda. Bango pe en tout cas ava basala likabo fo baluka ngai. Ozomona papa Lukoko Mwamba na age aza mukolo nanga, mama Sunda aza mukolo nanga, mais mikolo na expérience bazanango. Mais son basala likambo bako consulter nga po beke nga na ko consulter mukila molimo. Bazo sala te po eyela bango sima ba regretter. Ozo comprendre. Donc balakisa kapenza ke ya solo bazali kati na bonzambe. Yango moni ba couple na bazaka féliciter eza na sens pour ba tusu ba kanisa kake. C'est que bango nde basombeli papa sambula lupangu. Yango papa zo te na sens wana. Eza rappel mabangati. Bana bifoto félicitaka oyo bazo tambola malamu pe ba osala malamu. Est-ce que vous comprenez papa? Très bien. Il faut que féliciter bango. Il faut que féliciter bango. Papa nzuzi kutu a briska ngai na lobiango na télévision. Briske ma papa ko koma na kinkole. Na komi na kinkole kuna o papa ba Teresa wana luka azulanga terrain 40 Oh donne to vanda boy terrain de Jésus. Papa nzuzi. Eh ben oyo ko na tanke papa. Ah, pour battre Moussouba Kanisarake, tant papa Sambola, c'est aux ingrats. Terrain. Wana mwana ndaku pe. A mwana ndaku. Vous comprenez, Nzamba Pambu asa komune papa nzu komona mabete po epa lingaka boyete. Eza pe publicité te. Mais na lobi vérité. Donc ngai nazali musicien te. Nazape comédien te. Natanga mutu o libanga apesi ngambo. Nazape chercheur. Nazape chercheur te. Vous comprenez? Ba oyo ba couple oyo bazo sala makambo. Couple papa piana ma bombolo na papa bas malosa na ma basala na papa Lukoko Mwamba na mama Sunda ba couple oyo ba markanga. Papa Lukoko Mwamba na mama Sunda bango be yakala. Oui. Donc ba markanga ba boujate. Omoni lelo batumsu bazaka mutu boya bimi. Batiki yo balandi mususu. Surtout bataba nzete matiti tinda 400 basalo nzete basalo mai soki ya molimo soki mai ni babe yango. Papa batu balandi moni batu balanda ka loyenge mais bango baza batalo yenge te baza ba fidèle. Voilà. On se comprend nana ba couple belé mais siko ba couple musué ko ba pa malosa na mama basa ba uto bakisa masimati. Ya bango pe komi ko sala ndenge papa pia na mama bombolo bazo sala. Nde na komi ko tanga pe bango na lolenge wana. Mais bana nanga nyoso molimo na distinga ka bango te. Voilà. C'est ça. Voilà tokoti sikoyo na kati ya émission na biso na émission tolobela siko makambu oyo ezali ya bonzambe. Papa Wasambula mutuna na ngali boso ezali. Papa Wasambula na mokili oyo tozali nani apesaka succès? Na mokili oyo tozali succès eza kouta mingi na lelo na satana po batu ba mipesi mingi na satana mais muta pesa ka vrai succès za nzambe nzambe po mutolendo po nanga na mokili muta pesa ka succès po nanga ibiso na Congo na Afrique parce que na monde na Congo lelo muta na succès kwa mvulusi mbanga zate mama ki pamvita zate shikoyo nani o satana sali succès koleka apesi nguya to succès koleka mama ki pamvita to mvulusi mbanga Tozui Michael Jackson. Ah, Michael Jackson a succès koleka mvulusi mbanga papa bangu zoloba mvulusi mbanga batu bazo ko adorer ye ba dorai bakumise na mbongo na musique na ye bakumise pour sauver la planète te ya territoire pété ya continent bakumise pour na musique na ye ba mélomane est-ce que ngana kumisa ngata musique Michael so beta bonatala kangote malamu natala na ngutu mwana bina filé mona na nzamba pambola vraiment webi banzembo yembi ya liwa te mona nazala mayele nzamba bakiselewe ezangi na basie musicien na lela bozi na façon moko kutu naswaka bozi fona lukai bozi oh mais papa Wasambula olobi source ya succès eza nzambi mpungu tulendo mutu apesaka succès mais
ndenge nini bato ebele na Congo oyo baza na succès pe na mokili pe bayebani pe batangaka pe kombo ya Mvuluzi Kimbangu. Eske succès wana ezaka onzami mpungu tulendo apesi ube oyo Satan azopesa? Bon, naebite mon succès papa tozoy ba succès te lokumu wana papa peut-être tozoy ba kosala po mutu no soza lokumu neti papa misoki ninga zana lokumu makasi na bana na ye na bato asalaka na bango na bato bayebi au célébrité. Oui, c'est le vrai célèbre pour nanga awa na Congo na mona Mvuluzi Kimbangu. Ozo comprendre? Na mona ka Mvuluzi Kimbangu. Neti le tozo mona ndenge ba pasteur bazaki ba série na ba chantre. Oya bimisa libom asali succès. Lobi kuna libom ngo sili mota kwe mususu abimi. Wana ba succès te. Le vrai succès, il faut ezala éternel. Éternel linkolo banini. Omoni lelo ndenge Mvuluzi Kimbangu akena azala te na génération na biso. Vous comprenez? Biso toye akenda na génération na lokumu na génération sur lokumu bana na biso nesikutu bana nga bazaka loué Kimbangwe bana ba 3 ans. Na génération bana ba kobota kombone kotikala. Yango nde le vrai succès. Ba papa we ba sala pe lokumu ba sala succès ba bani mokimba. Loko lelo pa baza souté. Succès so continue. Et mené ya asala ki succès. Le col a sa souté. Est-ce qu'ils ont continué? Mobutu a ça qui succès. Le col a sa souté, ils ont continué. Pour nous, les vrais célèbres, Oyo combo na ya takufi et ça kotangama. Vous comprenez? Moi succès ndanga na ndengwana. Na lelo te mutakezo kisi na 2 jours combo ne tangami oh na ni nani album abimisi oh boy boy. Après commissaire non. Neti mwana ona utotanga nga naza mutu abamisien te. Bina filé. Brusquement kaka boye na télévision nazo ko na ngana tala match na kote na nzembo siko so nzembo ko boloko musicien na yebiete vous comprendre na yebiete na lande nana na lande nzembo ngando emba liwa mwana ane songa pesa kingai nzamba pambule de otali nzembo ya mwana wana ezo pesa toli ezana bêtise te na kati ya nzembo ayemba ki liwa wana vous comprendre donc tant là nzembo liwa wana ngamo ne ko tasko mukolo wasa kotika mukili oyo ekozala ndenge nini comprendre na yokiye ti lelo soki nzembo ne sa ko beta na moni ye fona landai mais balobi a wuto simba kisi ya makasi soka simbi kisi ya makasi ye na nzambe na ye pe ba oyo ba simba kisi liboso lelo baza wapi ozo comprendre parce que musique wana pe soko simbi kisi to ça succès. La musique ya mokili. Musique ya mokili na musique obobenga musique chrétienne. Soko sali succès te. Oh nyoso bakufu kufu bino o ba ko sabino ke kotanga ba kombo na bango te. Ke o ange mutako zo non, ba grand maître na bango, ba bimeli ye pona pesa sacrifice au peste ba bomi. Chante mokote nazolo bango lelo azako yembela Yesu azana lokumu azanga kisa zate. Banda oboyebiti lelo. Mais awo boy natanga ba kombo mais te totanga ba kombo na bango te toza pona ko accuser ba tuté on comprendre toi pona ko accuser ba tuté parce que kotanga kombo comme déjà mabe donc ba chante ngana ba chante nyonso boyebi ba sala succès ba yembela bino ba nzembo poso na nzembo comprendre bango o nyonso botango ba musicien chrétien o boye bango nyonso ba sa batakisi ba musicien musinyo nyonso ba sali ba succès tina lelo ba jeune ba sa batakisi. C'est ça. Parce que la musique est satanique. Moutoko saote. Sentiment ya nzoto ya mokili. Ezali satanique. Musique auto bengi mo musique. Ko yembela nza beza musique te. Ko kumisa nza beza musique te. Ba bengi ngo na français louange. To glorification. On comprend? Na nzambe toza na glorification, to na louange. Ndenge bango ba bengela ka ba chrétien na lobi pour ba comprendre. Mais pour na biso na français to bengo glorification. Parce que l'homme a été créé principalement dans le but de glorifier le Père Tout-Puissant. Donc là ma pour na ko glorifier nzambe. O biso to sala ka neti na kilongo kuna glorification. C'est comme musique eza mususu. Mais ce qu'on est papa wa Sambolo et opposant na bana ebele ozapi na bana ba musicien na mona ka bana ba musicien oyo ba
bayaka epai na yo mais sikoyo soki aye alobi ke papa wa Sambulu nga nalingi nakoma na succès na mokili okopesa ye conseil nini? Non, ba musicien baya pa na ngai basali ba album ezosimba te aye kosenga prière. Tanga sengi prière album ebimi na marché akimi banani oyo banani ba producteur ba memi bango na nzela mabe pa kimi na ngai. Pona succès comme ndenge moko soki ko se galer na nani. Est-ce que comprendre? Ayaka na sens wana aye tam suko zo prière papa ba kokosokota libom boye mais soka ka yé na salile lo sambo azotam la pe intègre pona pesa ka liboso to lui ko laksa mutundenga ko iko se conduire na salile so polo sambo na ngezo esika soki ami bongisi pe mona malamu ponza me na biso ya bolingwa soki pe azuka ka nzembo bimi bandi ko beta lo ba changer nzela. Est-ce que ça te que na ngambo na yo succès za ya muke ngambo puna succès za makasi? Oui, eza nini? Omoni lelo na mokili pa mwinga ozo sala musala na ona voix normale kaka baninga na ba chroniqueur na ba journaliste bazo luka pe ko zwa kisi po ba matana niveau moko boye soki na ndenge nini bango bazo mona ngo pona ko surpasser soki pe pona ko égaler nani. Mais ti papa mo ozo sala musala kitoko za na bonne santé oza bien oza chez yo oza na problème mutute na problème teke o lobi kuna grammaire o soki na cimetière pesa sacrifice boyebo te yango nde vrai musala yango zo sa na voix normale ke ngape wa Sambulu na koma jeunesse na kezo akisi pona leka pa mwinga mais ngapo na mitie na kata libuluti o comprendre ko luka ko mataro ba ben courte joie cadre ka ya succès wana nakala tanto zo kola na yebite mais ezaki mais otunenga santé te santé na tunaki otunenga santé otunenga santé te na tunaki folo ba otunenga santé mais loko otunite otunenga na suka voilà to tuna yo santé to ke sikoyo nakala tanto zale ko kola ezaki to bando yeba ke moto soki aza na posa succès a okene na ndako nganga beti porte ba pesi soki loko moko soit lia mama lia papa lia ndeko na yo après akomi na succès mais sikoyo etikala lisusu ndengwana te ekoma ba condition ya moto abimana muningane so mobali babimana muningane mobali mwasi abimana muningane mwasi. Est-ce que Satana azaka ka les mêmes Satana stratégie changer ou bien Satana peut à remplacer batu na ba poste pour makambo mususu échanger ndengwana? Matondo mingi papa les Camerounais là déjà à kala pédophilie eza ba 1800 1600 1400 1300 eza ya kala pédophilie eza déjà à kala même makambo mingi ezala ki ya kobombama ngomona ka viena zaka na lar moyebi te ka zaka na maison nini kozala mwasi na mobali to mobali na mobali yango te ezali ko se limiter wana ba pesa ka pe ba sacrifice wana siko ezali condition OK kozwa kisi ba ipsi pa munga bandali ko yeba sunzu to mwasi te soko za na posa ko se consoler linga moninga no mobali mwasi musupu ba pesa condition okoko ko sangana mobali te so za na posa ko se consoler zwa moninga no mwasi ba pesa condition que papa mungo ke kozwa kisi oyeba kite tala banzila batona ba Hollande yo kamusanga OK zwa kisi oyeba kite condition ko lando na sima pa munga ko yeba sunzu to mwasi te tamusu pa munga mona ka chéri moko boya kitoko mona ke au niveau pa munga alingi na koma pe na mbongo pona koma na capacité ya kolinga mwana mwasi wana na lingi na bima kana ba vrai chéri tango ke kuna ozupe kisi ngo ba mbongo ba yebiso ko sanga na suna mwasi te ce qu'on a vrai chéri wana kana ki moyesi ba souhaite ko mi korekete loko nyeti ndanga mesokoti o comprendre eza biloko mo ba ke ekuta ngo lokola loi eza loi wana eza sacrifice te sacrifice ezali ba mingi na ba musicien mingi babota na maboma pona liboma ne sala succès kene ko luka liboma ubimanai liboma zuize pour au sala succès pesa 10 personnes 15 personnes concert kingaji na martyr concert kingaji pa iboy OK kuna batu bazoko kufa sacrifice na ba accident oh na bitumba ba deka ezala kawana sacrifice nai oh mukonzi moko azoya batu baketo na aéroport ba yamba batu 5 6 bakufi sacrifice nai on se comprend bien ko wana très bien donc yango wana nde ba pesa pona ko pesa batu bapimila bango te ba pesa kaka mais ki pédophilie wana ezali condition moyo bibana mwasi ezati to moyo bibana mbali ezati na sanswa sikoyo ekota pe
tina mangomba ekota na mangomba parce que nakotanga kombo te nde tolobai totanga bakombo te mais nga nayebi pasteur moko yabima na baninga ne mibali maza pasteur papa yo mtuzo ba pasteur moko ba pasteur beneti ba pasteur mona kena ba uti ko balana ba pasteur bana ba église ba uti ko balana ba sali pe mariage mais le beke kuna so alléluia ba to ali amen ba to di lisusu. Vous comprenez? Basé belé na ba chantre na bino awa. Na ba pasteur mingi baza awa basé belé lelo oyo. Ya ba alléluia amen. Baza na bango baza kobima. Epelé. Ba ke ko so kisi ya sika kisa sike prouver ko sakana suna mwasi te. Fo bima na muninga no mobali to na muninga no mwasi. Mais azape na mwasi na ndako to paza na mobali na ndako. Ba condition ezali belé. Ozomona? Na ona mona ngo succès te. Neti ngai tango tangeli ngai Michael Jackson na niye etazekela mwanzambe succès wana nga na kopesela ngo nere te oyembeli mukolo zuba kisi obomi batu zobeta concert batu basoko kufa obomi batu après na ba kozana succès wana succès te papa le vrai succès oya yaki ko sauver batu vous comprenez le vrai succès nde yangwana yo zana mbongo na yo leki na baba na ngai ba na nga ba na nzalanga na nzalo sali batapage oleki. Mais mutuana 5 000 euros pesa nga basomi matembele na loso bana nga balie nakumisa oya lekaki na mbongo to na kumisa ndo kolesa bana na le bien na sens à sauver parce que mutu tango aleka pesa ta mois 2000 à sauver na yo a sauver na mukolo wana ozo comprendre ngo kumisa nde mutu ayepo na komema un plus na vie na yo avantage na vie na yo yo ndo ko benga ye célèbre neti mutu ya beti muziki ne yemoko babini na ko tango ba danse na bango te après lobi ko ba ki nganda sala succès non on est succès te succès ça bon tala succès na vandi bona zotanga nkulu tsaku ya génération na bisoté troisième génération buta ko kelama ya mokili Africa troisième génération ba mama ki pamvita bana ba 1686 j'ai un son même ya koko abota tata nangate même ya koko abota tata nangate mais lelo koma ma qui va vite na monoko mvulusi kimbangu abota mina 1886 bamso ba bambie 1889 basali kimbangu na bango vous comprenez mais la génération nangate tata nangaye ko bota na 1929 mvulusi kimbangu abota na 1886 osomona de kasa lokola koko aboti tata nanga génération nangate mais na génération nangai no abana nangai komba ngana ndako na soko yo monaka kimbangwe loué kimbangu vous comprenez bango nde ba célèbre lelo ngana iba kimbangu te kimbangu ko tele misanga pa ngamutu lelo balimbisanga na terrain na koti na kati ya salle de bain nazo se soulager ko pisser tant nazo pisser ngana bi ndenge na okende émission boye nzabi pour alugila ka sens ya vie pona ndenga na botamaki na koli na famille na zalaki nango na ko yeba na mokilité mvulusi kimbango ayeko benga ngai po pesa nga sens ya vie pe sens ya kozala moto akumama wana so suba randanga malamu vous comprenez mais batu na ko benga ba célèbre bangwana oyo sa génération na ngai te ayeko telemisa ngai obotama po sala mosalanga na salaki po biki sabatu vous comprenez mutu lokola ngai mwana mobola mutu pamba mvulusi kimbango ko telemisa ngai na sala mosala mais ko comprendre que soki ya zalaki pona ko pona bilongi ba riche peut-être na moment nga ko bimila mobutu to nga bimila ba kabila vous comprenez matali mobola moko boy na selemba ou nangar ake ko telemisa ye yo botama po sala to tekate po biki sabato la sabato nzela imaginez ce que bino bozo tanga ba succès pona mbongo mvulusi kimbango azalaka barote po ba pese musala ko biki sa mokili Afrique mama ki pamvita asaka mutu ya loku mute mutabozwite pona batanga ya ko biki sa mokili do bino lelo soki mutu asombi ba jeep atoki banda kwa minene azoleka na TV bazobenga boss preso honorable o soki ministre soki na ndebo bengi succès
Ah, t'es papa. Beau placer mon. Mais papa Wasambula, oui, ozo boya ba mituka, ozo boya ba mapangu na ba ndenge ya c'est na boyité. Na boya ngote po mutu faza na lupango. S'il y a des moyens mutu faza na moyen de déplacement. Na boya ngote. Na bisiko, bosiko papa misoki yao. Ana mituka te. Lupango ezate. Siko poni na za na succès wana te. Siko poni bozo ko misete kaza na succès. Siko kaka wana mtu lokwa so mtu kasombi lupango. Ah, oyi misisi kingani muna maka pa soko bibi boy. Atongi ndako moko bosko ba o ya tongi. Akuta pa ndako wana minene koleko ya ye. Poni boku misa bandako wana te. Mozomo na moki. Mozomo na moki. Et ça litomba te wana bosaka sous domination. Mais eza litomba te. Misisa sala ebo poza lokuma lié tata na lié mama na ye. Ale bino bozo pese lokuma. Ngaso na komisi bina filé pour na nzembo ne na yokaki. Yaliwa. Voilà. Mais papa Wasambula kaka na cadre ya nzembo wana oyo yokaki metolo belana ngambo ba pasteur ngana zana na ngambo wana. Ndenge nini ezozala ke babimisi penza buzoba ya pasteur nyoso libanda donc batu nyoso ba boni yango. Mais bandimi baza toujours fidèle na ye. Nini o ezo jouer que fidélité wana etika la ezali puissance ya Jésus ou bien ezali bandimi wana baza déjà envoûté ndenge tolobaka. Matondo mingi papa, j'espère que batu baka bandimi nzambe te. Batu baka bandimi ba pasteur. Oso comprendre ngai. Basaka bandimi ba pasteur, c'est sozo mona batu bazaki l'église a Sonika Futa. Bayoki o mukuna swa bimi balongwe pa Sonika Futa baye pa mukuna. Oh bayoki susu soki muswa bimi balongwe pa mukuna bakepa ya nani. Donc pour ceux qui bakede la kaka Jésus na Yahweh. Okolonga pa mukuna pona nini parce que mukuna ote ya Jésus na Yahweh. N'habite papa soso comprendre ni nanga. Très bien. Soki bazalaka kaka bandimi bazalaka kaka pona Yesu na Yahweh bakoki ko changer l'église ba changer l'église te. Le la komi soki na Sion, le la komi soki na Jérusalem, le la soki komi soki na foi de nini. On se comprendre. Balanda rende ba pasteur. On se comprendre. Bazaka su bandimi Yesu na Yahweh te, tous les chrétiens. Parce que soki bazaka bandimi Yesu na Yahweh na misunanga tozalaki na bango na ba papa ndinga. Soki azalaki prudent et koko na mongota ngwa kufaka tokendaka matanga wana na mumbele na sima nango kote o basalaki pona bato so bati matanga bazwa mweloko tango tokomi wana ndeko na bango moko ya mwasi azalaki wana aza mondimi ya pasteur mo ba to komisa sekele oyo asimbi bakisi bazaka ba pede mais baninga ne siko bandeko ne muso ba otake ah yo moni pasteur na bino ndenga bimisa sekele bazaka bango na bango ba pede tala bakisi kuta ganga ki krimo ko yabi ngakuta tabongo pasteur na ngai atakutu na eko kutenga moko azolia michopa batu na kotikala ka ko boyete. Est-ce que vous comprenez? Siko ba esprit wana do bazaka da dominer na kati ya l'église ba batemo batu bazwaka wana ba pasteur ba batsaka batu ba dominer ka déjà balongola mayele ya mutu. Ato kutie na mabe moyo boya ye ezate. Ozo comprendre immersion. Ndenge ba chrétien baka na système ke toko tote ya bango kota ti na moins des os. Po ataba te yi bango balakisi bango moye babo ya biso ezate. Alors yango ba yela ki biso loko liboso batem. Immersion. Tant baza ko batisa batu mayele za ko longwa ato yebisiye akoyoka te po aza déjà aliéné. Aliénation mentale. C'est ça. Vous comprenez? Pour le loyo, pasteur moko abimi na télévision, pour tous autres ba kombote. Abimi si ba sekeli ya mabe na bango. Mais au na Congo. Donc na yebité et si kanini batia mutu ya congolais. Au moni leo na limba même ko tia ba vidéo que papa munga ko tia vidéo oyo. Pona nini? Ozote ya bato so la sa bango noir sur blanc. Mutu atala azo croate nga soki boy na kufaka na Jésus na ngai. Omoni Jésus yango bien, c'est lui le sorcier, diable et Satan. Na kati ba vidéo na lakisi omoni sekele ba yoki papi ndenga lobi bien clair que Bible oyo baza kolongolango et komi archaïque to démodé basa la Bible mususu
parce que on est à Makambakala et tous les chrétiens ba comme na liberté il y a cause moins na 3 ans 4 ans comme c'est moi si na yo ba yo ki balandi metina le catholique ba basotonda ba réveil ba basotonda pour avoir réveillé za la catholique pour catholique za la religion et catholicisme on se comprend Christ azali usage o ba sala pour na dominer les planètes. Et ça, christianisme est la religion, religion est le catholicisme. Bango moko ba yebi to za na église ni ba tanga Jésus touche même à Rome. Avant d'abord réveiller zala, protester zala, ba c'est des derniers jours zala, ba témoin de pardon, ba de way, ba témoin de Jéhovah. Bango l'église nyos ba avec zala catholique mutu aye ko sala religion wana. Catholicisme, Christ comme usage. On se comprend donc ndenge zaleli mais batu ba yoki bien batu baba papa alobi aza mon konza catholique ya réveil bon réveil wuti wapi réveil ba ko sala ngona 1940 batu ba sali yango ba anglais ba yokani na ba anglais ke lokola tomoni to ya christianisme ba di ko kita catholique batu ba sola nteka ba vieillard ba ngoni ba soko kota kaka ba ngoni ba soko kota et senge to sala loko mususu na 1940 nde ba ko sala loko mususu. On se comprend. Et pas nabiso na Congo, réveil côté en 1989. Bah c'est les derniers jours c'est les derniers jours bah l'église nous sont les occultistes. Occultisme. Si ko batu na tangwa kala batu ba yebike ezeba primakuria. Primakuria za lokola Lenson one. Okyo bandina ko yeko la kuna. Na ba témoin de Jéhovah. C'est les derniers jours na l'église wana pe tango wana kala c'est les derniers jours mobola lokola ngai na uto kokota ngote on se comprend donc c'est les derniers jours basala mabe basala mabe na suka babongo limité basengi pardon bakobika soki batu baye bakangote alors tango wana batu basokota kuna kaka ba corps diplomate ndenge zalaka alors ezalaki lokola ba secte moko boye secrète et siko christianisme tant ba ko bimsa réveil ndeko ningisa comme qu'il to ya christianisme ko matali susu makasi on comprend nde ba saint de dernier jour pe oh biso loko bo manto bima ba témoin de Jéhovah to bima ba de way to bima ezaba église ba pesa ba sacrifice ba pasteur na bango na pokoma na tête ya lingomba faut pesa ba sacrifice à 100 faut bon mabat oui. Même na ba protestant na ba peso église ya munene yo kambango. Mais so ko pesi sacrifice te ba ko peso te. Papa na biso pasteur, noko na biso pasteur, ye muta kambaka église ten. Non, so ko pesi sacrifice te ba ko peso te. Ba Bible le sang de Jésus, blood is money. Le sang c'est de l'argent. Donc so ko pesi sacrifice te o ko so poste on a te ko sa pe na mbongo te. Omoni. Même pour mataba niveau oh comme oh monseigneur oh cardinal Denis il faut pas ça sacrifice so sacrifice wana e ozalaka ya famille na yo bi ko zono batunyo amen batu lelo ba développer so ba sengi tam sous 50 personnes okozo ka batu l'église okozo batu na balabala ezape oyo siko ya famille ba imposaka pesa tata mama mwana yaya cousin boy na sens wa ba pesa ka ba sacrifice ngam na so ebisa yo vérité siko likambo ba ebisa biso bon to ebite me ba ebisa biso ke moto mususu soki obomaki ye et que azape ya famille na yote akoya kozongelo pe na buto eske ezalaka ma vrai papa yango moko to hôtel Nigeria na maluzolo c'était 0R tota ba film ba Nigeria musu ezalaka na bilo mo balakisa ba combat spirituel koto batu ya molili koto batu ya nzabe bon biloko total ka ba frontiment wana tozotala mutabomi mutu mutaso ko bimango na biso ki ezalaka penza bongo nde bandoke baliaka batu soka lié moko a Holanda sumi balete pour pas sur azomona nde bazoko bimela ye a continuer souter osomona donc biloko wana ezaka ba cérémonie ya famille papa mwinga kufi na kati na famille na bino ba yebi coutume ya kala oyo pe ya malamu te ya mabe bakoyana basali ba cérémonie taso batili ombeli moto pression que de landa boye pa mwinga kufi zo landa te mais esprit ya bokoko na bango wana o ya vengeance nde muto ndoko bimilo nelongi ya papa mwinga on comprendre pour na ko venger eza bongo de ceux qui bongo te ba président de la république bazo boma bato belé bazo sopa makila est-ce que so yoka zo ganga bazo lande pa muto moka bomi
Ah. C'est ça. Donc on ezali ba cérémonie ya famille. Basali ba cérémonie azo bimilo ne lunga papa mwingo bomaki mais ezali esprit ya famille na bango e yaka pona vengeance. Et là tu le gars papa mwingo zo bima pona ko venger. Na sens wa. So papa wa Samula o explica biso ndenge zalaka ke soki na ba église bato alati toge ya rouge eza na signification nango, ya noir eza na signification nango, ya boye eza na signification nango. Siko na kati église tango tomonaka nganga nzambe to pasteur akoti pena alati papa tango bengi église ko benga sunga nzambe te ba bata Jésus na yawe bon bato Jésus na yawe alati pena toge na ye ya rouge aye akoti na kati ya église. Est-ce que bandimi wana nyonso nde baza wana muta yebite ke ne toji oyo elakisi makila azate bango nyonso bayebite omoni ignorance eza makasi mutu musoko oyebise maza ignorant pe na kati na ye eza na troupe de personnes yo bayebi ke wana akza na niveau boye na kati ya maison pe bango pe baza ba initié oso comprendre bazala kabongo. Donc papa omoni bato bazo bien ka l'église au côté église au mona ka l'église bat ba mingi miso okufa même tito tambola ba butu 21h 20h ozo tambola ba netinga bokano oyo fati azui ya couvre feu na ebi ke za na onka pona makambo ebeleka ya mukili pona na otango na corona teza na secret moko politique na kati na yebi wanto ko fongola ngote poto ba politicien te mais soki pona nga fallait tika la libela couvre feu 21h à 5h. Etika la pona. Etika la libela. Pona nini. Ba musique ba soki elango masanga ba 21h. Ba jeune fille ba okesala kindumba ba butu. Ba criminel ba kuluna bazomi ba butu pona okekotela baninga na ndako. So couvre fait 21h. Criminel Paul longwa na balabala okekotela yo. Monte ke komi passe. On comprend ngai? Po kindumba na buzoba ya kolangwa masanga ba musique betaka butu ba 20h 21h 22h. On monte ke longwe? Ouais. Batato bazalaka na mwasi na ndako asisi musa 17h ke pa deuxième bureau po akozonga ba 1h 3h ka pim na porte ya lupango. On monte ke makamone kolongo. Kanisi musika. Ah oui. Pona ngai batika ngo bongo. Couvre feu ba conscient c'est ba yebi mfulus kimba. O senti pena ke mutabota mi na poto. Azobenga papa Sambulwa. Pour à comprendre mfulus kimbango. Osomona. Et c'est ça. Et papa ce qui se totanga muke a. Dans Apocalypse chapitre 13. Tobandina 1. Les deux bêtes. Alors j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. C'est un nom blasphématoire. Moni, na moni nyamamoko ezobima na mai pona koya na mokili ezalaki na maseke zomi na qui avait 10 cornes. Azaki na maseke zomi na maseke zomi na zelana et 7 têtes. On se comprend. Un nom blasphématoire abimi na mokili. C'était 0 R. Bête wana Jésus va bien gagner. L'agneau. Parce que l'agneau bête. L'agneau. Bon côté. Batu ba yebite. L'agneau mystique. Donc bête abimi na mokili. New. Yona bête. Mais ben conscient ba comprendre kakate. Abimaki na mokili c'était le 24. Na 0 R. On se comprend. Yango no moni, moi na nzamba kokobota na minuit. Minuit, quand la nuit vient, personne n'est pas travaillé. Et ça, elle a molli les yeux pour nous détruire. Au moni bien, balobi bien. Un nom blasphématoire. Aye ko blasphémer. Kolongola blasphématoire là ici. Ko kitisa nguya to ko finga to ko longola ba oyo ya bo solo pour na kobiki sabatu. Tonzamba solo pour na bobo ya batu. Yamba big blasphématoire. Ya yeko kitsa poye amatane sikana yi. On se comprend? Très bien. Monsieur Atata wana yaki nango. La bête que j'ai vue
Ressemblait, pardon, parce que ça allait passer. Ressemblait au léopard. Betio na monaki akokani elongi na léopard. C'est pas l'ours, ma colonie c'est le col à ours. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,